yebisa la vérité. On l'a tité, hein? Caleçon. On l'a t'as bocho? Non, caleçon. Ah, nalati. Je crois pas. Bosso l'a tité, c'est le quoi? Nalati, on t'a nalati. Oh, il y a solo l'a tité. On l'a tité. On l'a tité. Amen. Kasi yonde mutu ninga kilayi nakoma na mvolo yonga na komi. Amen. Na banda ki musala na zala ki lenge penza. Mwane moko ya mukeso kuna zo kenja mwibat bazolo oy penza ki ndendi. Amen. Bandi penza musala ilenge. Me talande nina mulio tata. Talande okodi singai. Amen. Bandi musala ilenge dina ndenga anji nanga avancer. Amen. Leo anji nanga ndenga avancer boyo moko motolo bike arrête. Amen. Tango sikoyo lubike arrête. Gawana na arrête. Natiki lelo ezali mukolo ezali ke makambo nanga ndenga kota ke ba. Amen. Yawana tatanga ne lubine yo babano yenga pindi batika libinde bango pe bazokola ka wi. Ba ata badi o. Amen. Ngor ke ngai na ranji ngala ranji tango na zake kindendi na. Amen. Luka musala. Atango ne sisi kala sina mboka kunene. Amen. Na longa feshi na ke ka songolonda. Makambo Na longa ka songolonda yo moko mwine kenda usili sa wakala sina ngana kenge. Mama. Na longa na kenge. On veut expliquer ça mais ton nez là il est mignon ça. Mama lubi kete mwana nga ofandi kote batatene eti ene ba kote ne koko tanga zala ku mema ngai na bilanga kuna lubi ke koko na nga yondo zali buyo bakala sina yo ko isila ngana yimse ki mama ne ya longole yo pa batatene yo kunene kenge ni ne fisi oh lo ya wona masikila wodi dala de yonde makamu yo bozo kendele ngayo ibakala sisila na banda musala ilengi ngawa lekindendi nezo kenda basoluba amen uke uyo kanda kama musala na lubia Amen. ayawa na nzambi ngada dina luba le yoke no bana na ngai ba woni Beta show. Oui. yoke ne banke onde ni mikanda ne pesi Amen. Usubiere zo mu. ukende ni sulu tana na pesi na Nous sommes au cas de papa. zadi ke info zila ndenga mzuno pesa ndengi Tosora. yawana tatanga na pression merci na sanzuri pote ngai bano yu tarambongo na ngai suka yevi yango Kocha papu ya papa. bongo nanga suka yevi yango bango bazali bana bayi bande ya kuziri mbongo o nangamo kuno ukoko sala susulo tepo na banda musala kindendi bwana ande na kodi merci tata kama tene yukongo na muzali nzambe katika nzambe kombe ya tata ya mwana ya noko ya taleki mbi mshoni yanzo amen Amen. Tout est bana iloko leki nzambe ya zaki Ma prière nous a trop kilométrique, papa. Bando ndeke explication pesa ndani explication vino ba yibisaka nzambi makambo nyonzo mais ye yebi déjà. okoko yibisa nzambi libi nzambi ngrasila kenda tiwi isika kenda kumwinzi baswanyisa kiye ngrasila zaki ni kambo ya mutu wana te nzambi yo mukosana ni zize osadi ni ola pere nzambi makambo nyo ndengine kilaki alors mude ngamu mikande zali yao yo kukenda kaka usali ni nani pesi bango oyo usali kaka phone ne o rapid formulaire yo wana papa na d'ailleurs ngala dinga kina yiba samba mbongo yango ezozwa papa bokomu yimi nanga soki epembe awo okutala bino soki epembe partout
mbongo yango ndenge bino mokolo lobaka libaku na ze sikoyo tangu yo ngana ukamata pale ni yule pesi kusala mbongo wani nini ukusala nini samba na yiba moto inazo pesa mbongo yo ngana zo pesa mwana na ngaya zali na projet boy. Papa, ngai je pense que notre fan ya comportement bi mamtu yo yebi biso. Nga na za matati. Ndazo so na yo awa. Ngai ide na ngeza li so na zi mbongo yo pesa nga na ofala so na kinte. Ngai na wakina na 4 saisons. Na soli dana cheche lisele. Na boss cheche lisele, azo boss la. Le soli na cheche. Oui, to soli cheche. Bon yo soli na cheche lisele yibsinga te koma. Papa yo mba téléphone. Hein? Yo la mba téléphone. Cheche lisele ku yibsinga te yo soli na yo pe en plus yo kende wiki ya puto zo talakala nzine yo lelo yuzo kende puto po kende sala ni. Papa nazo kende pona kende ko fanda te nazo kende pona ba faire na kende na mona terrain ngezali. Nan pas encourager à Guillaume Vang l'Équateur. Na Denis Mandela babi, so OK France pas tchétché. Guillaume Vang. Guillaume Vang l'Équateur. Allez là ma papa. Oh. So ben yo ayeb ça. Papa. Na yuka yo. Eh, yo ka gasela. Yo te. Merci côté. Yo te. Gasela. Graciela. Graciela. Bozali kaka na poso somba bakiloti no wana ile bakiteni wana kindeni yo izaka kiteni wana usokozo tambula batu bamona ka nani makolo yo. Usokozo kenda bibelune yo batu bamona ka bibelune yo ndengi c'est ça hein. Ndeti ngana za ina idée na mise samba. Nyase na faut te faire bangu. Ofano sa fere me bangulu. Voilà, ça la base. Zilana. Yo zo lubake yo fongo le fere me bangulu. Oui, ozali mwasi. Ezala ngoma vite. Mais na mwanda bakasho yo tangi. Pourquoi pas? O comme appelle makambo ya imprimerie ndenge mais c'est direct. A comment na ngona pointe noire. Na rompo le goriwana. Pembeni ya chez les prises. Restaurant chez les prises. Lelo biso yo toujours là kaka ba t-shirt ya c'est direct non? Biso nyos. C'est direct. C'est direct. Sérigraphie là. Donc imprimerie ya makambo nyonso ba t-shirt babasi bana makambo nyonso. Lelo i pointe noire mobimba. Soko mutu azali na pointe noire akobi kaka na rond-point logori. Le gori wana kaka na rond-point wana. Na musika boye akumona restaurant surprise. Suko avancer muke. Et pas un message direct. T'as l'imprimerie à mon aide. Yo pourquoi vous savez comment faire là? Yo samba lobby ay papa yo lobby que ça va c'est que na Dubaï na ta ni maison na maison. Na ça lobby. Je dis là kakate. On se dit là. On est juste une. On s'en allait au dia mango. On se coque pour que on dit là kanga. Tika. Lubati. Quoi ni tika yanga. Na sérieux so de mouton. Mudero. Papa. Nga soki neti nazwi $15,000 na osomba bafufu na ngai ya 14,500 nasombi badendo na ngai batumba ya 400 natikali na $100 na lukilango bacrédit malema Maman sur le banoko. Oh, c'est ma foufou. Mais oui, attends, mais c'est la guerre comme la Kenya. C'est foufou, c'est ça maintenant pour la vie. Il y a 14,500 euros dans ça. Non, c'est pas ça qui mérite. Oh, même ça. Na somi de 400. Nali yango makikiki. Tim ko ko. So papa tio zo kende na bank. Na. Iloko dini malunga yo kendo sali nanga. Ngake solombo. Na nini betiste. Ngamo kombo iya na yibini na kusala ne bino. Lozali mikolo c'est le codi. Isengeli mutu na mutu akoma lelo pana ye azo ki responsabilité ne. Et là, bon, papa. Un point, un train. Un train, un train. Yaka. T'as le projet à Nani et Kelbo. Yaka. Non, mais ça veut dire qu'il y a ça, mambi, yaka, mon offrit. Au service de la Rolonga, t'es là, ça, Molonga. C'est ça. Papier nyonso bakusenga yo nzao. So yukani? Ya maleme ya saki. Oyibi yango ngai nzoto uza malamu te.
Bongo, banco, benga, mongo. L'argent, l'argent. Bonjour, maman. S'il te plaît, maman. Hé, la coquilloté. Ah! Pardon. Excusez dans la bongo. Nako somba nyoso. Moni oyo. Zela na la kisayo. Na songe moni. Moni vie Bonjour. Yebisa la vérité. Ola tité Kaleso. Ola taka bocho? Non, Kaleso. Ah, nalati. Je crois pas. Bosso la tité sali mi quoi. Nalati, on te nalati. Oh, ya solo lati. Olati. 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 Bonne news à dire. Mais ça bien. On est aussi hein. Avant tu mets les bombes. Waouh. Oh. Eh. Oh bangai. Eh. Olobi. Saki. Eh. Est-ce que pas la ngati? Pas na yo. Ya solo. Oui. Et nanata. On l'a tité. Ah, on l'a tité. Mon gosse, on l'a tité. On l'a tité. Non, on a besoin du numéro à Thierry Kambundia, Top Congo. La bungi ça qui a me passé déjà. Pour toute la situation, comme le banque, ça biso goût. Il y a un bana qui lobby, papa tina qui est quelque part. Numéro est Thierry Kambundia. Dans ça, dans ça, donc il y a la ministre qui moi on fait ça message à Top Congo. Numéro il y a le chapeau et le coup nazala qui nango Christian le boss le chapeau nous nazala qui na numéro ne nazala qui na numéro ya Christian mais nazo comprendre nazo ibate lozo dingalo salangani ni samba lozo dingalo salangani ni lozo na pose ye nini na vie na ngai lozo na pose ye nini na soleil ngapenza na soleil mutu natindi akando kanga tambongo lali na ndaku te aboya oh ngala episode oh nzambi aboya à l'esprit aboya atata apaisez-vous papa apaisez-vous votre famille awa na kimo nini kitikima kidosa to comme ça tu ne seras aucun heure et l'équipe est cassée ayo yibiringi na to be ngoza mwifi langa yitindi kitotindo nazo yibate lozo dingalo salangani ni samba lozo dingalo salangani ni nzoto izanga malamu te mudera telefoni leka zodi ngodi ma telefoni elika ya mode toza na posa kolela na yo te toza na posa toza tozwa
Rapport. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as eu l'argent. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et bon, on se sac. Si, c'est déjà fait. Bon, sac. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Malette aux agues n'ango pour le chambon. Ah, c'est pas ça la bonne vraiment. Oui, c'est déjà fait. Oui, c'est bien sûr. Mais Yobi m'a dit le bébé que papa, mon thème a dit. Tu peux téléphone au téléphone. Numéro de l'égaté. Là, on va faire la patronne à Nadine Zouzi. Peut-être non, elle est là foufou. On ne va pas pas mal Nadine Zouzi. On y a foufou. À un singa, on attend un peu les guigounas. C'est déjà fait. C'est déjà fait, on a peu moins les gars. Yamode. C'est déjà fait, oui. Tu l'as pas sur la suite. Ouais, bon. C'est déjà fait. Papa nous tenait ça bien. Yamode. Et que papa nous tenait là. Yamode. C'est l'autre a été papa dans la voie. C'est déjà fait. Comment on a capable. Na rayo za mo awako et comme non bon na zulu bon na papa. Mais il y a un manquement de respect pour on va bon. C'est déjà fait. Non, papa peut répondre, papa m'a mon côté. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Yamode, tout ça théâtre, s'il vous plaît. Modé. Tout ça théâtre. Na ça ni kabo de mitcha on a pesa ki mukolo. Ça qui est bon. Dans une bonne bien. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Hein? Non, il y a rien. C'est déjà fait. C'est déjà fait. La Zoya, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu as déjà fait. Tellement moi, Simoko, elle a dit qu'elle est sautée. Ah! Tu n'es pas là, il y a des gens habités. Il y a des gens c'est le roi qui partait à l'angala. Là, tu l'as tué. Aïe, c'est déjà fait. Bon, tant que je suis là, tu as dit que 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 tu évidemment, on a raison, on a la tité, il y a la tinga, la tité, et ça, il va lui parler, on a raison, il y a la tité. Tant la cinquième caisson, c'est déjà fait. Yamode, loba. C'est déjà fait le bien plusieurs fois. Tout le monde a suite à Malonga dit loba, comment tu l'as su? La cinquième caisson, on a la tité. Après, on a bon, on a tsanga pour une bimeka, pour une sokola quitté, on a sorti la sokola. À côté de la porte, on a à côté de la salle de bain. On a pas dit que c'est maïté. Donc, quand tu te mets ça, on a dit que c'est même pas chéri, papa. Chéri? Chéri? Bikini n'est pas néo. C'est ça, hein? Voilà, on a dit papa. Chéri? Chéri? On dit papa. C'est déjà fait. Tandi maté na fongo la porta ngobo yenza benzo keza porta tinele la porta tinele Yamode Papa. Eh oui, Bafani tout est tonton sous partout dans le monde fait ça. Alors bisous tous à la branchée. Hein? Désormais, chaque semaine, nakati ya Frog TV, bagag ya sika. Ngana zawana, bandeko bazawana. Tozawana uniquement pour nous sepelisa bino na Frog TV. Désormais, chaque semaine, bagag ya sika. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, na mukolo makasi. Voilà, c'est Frog Télévision, tous on y sous bafan soit Gracila. Donc on nous aussi pela na Gracila, quand on a Frog chaque semaine au Munanga. Donc ma solo ngo ya gak et yeli sous
bafana bino nyonso bolingaka bazana o nyonso tala ko sepelane azana si Frog Télévision chaque semaine bolanda biso tozana pour nous sepelisa bino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup bafana nga beaucoup ta si Frog bomunanga. Babiso coupure à ce qui boissé mamboza kitoko. Bino nyonso o bolinga artiste na bino coupinga yo. Na bi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka na chaîne na biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli koza na bino. Babi biso nyonso o to s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag Jessica ko seka sika. Nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne na biso Frog Télévision. Babi tout le basuni chaîne ezakaka moko. Chaîne ezakaka moko, chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi. Ezongi. Bilenge ezongi. Bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, baboni nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ya bagag. Bato nyonso balinga bagag. Déjà to sepelisa rabino to zongi lisusu. Na ko sepelisa bino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo bagag sika. Ngada international nozalana. Ba artiste na bino bolinga ba ozalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba o bazana na abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour arrêter gag moroté ba bi ko seke saka donc pe ça rabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bando zo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso on a Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa bisika boye bakibiso Frog nani akocha tembeli susu toye ndenge to mesala koya na bagaga danger na koseka ya gogo. Allez toke banda kodobika isika bakomi abonné dobika na rouge wana banda kodobika dobika na rouge bodobika massivement. Ah oui, Touzali, Touzali, que Touzali, Frog TV de retour, Bissoye Touzali. Abonnez-vous massivement. Tu ne seras jamais déçu pour nga tonton Sounebino Nazawan. Abonnez-vous. Ya wa ene ibisi tatene yo ezala mama ne yo nokwene yo ezala tsokuba nani utamana bango. Abonnez-vous massivement. Frog TV, Frog TV, Frog TV. Abonnez-vous massivement. Et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, l'émission est bien, Batounion Sobolinga décor ilonga, le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais décis.